Mbote Kinshasa, Mbote Brazzaville, Mbote na balandi nyonso tout ya Didier Wamba télévision la chaîne des stars. Mbote pe na bana poto bana mokili mbimba bino ba oyo boza kozwa vraiment tana bino ya s'abonner massivement na Fidé di Move TV pour na kolanda émission na bino Fidé di News. Nazana esengo na mokolo na lelo ya ko présenter bino émission na bino Fidé di News. Fidé di News ezali émission oyo et kosangisa ba catégorie nyonso tout ozala pasteur, ozala mfumu, ozala artiste, ozala businessman, ozala libre ya koya awa koleka na Fidé di News. Merci beaucoup. Pona lelo na yambeli bino mutu moko azali mutu moko vraiment ya munene na kati na mboka na biso Congo. Azali mutu oyo esengeli na présenter bino yete soki vraiment caméraman topé réalisateur nangai aza elongo moko nangai ala kisabiso invité na biso. Je crois que bomoni invité na biso. Bonjour. Oui, Mbote Koko Boni. Merci beaucoup. Merci beaucoup bana mokili mobimba. Tombe dans le boye bolamu pour participer na la participation na yo la kati ya Fidé di News émission oyo eye pona ko sala en sorte que motonio surtout à sa la visibilité et à business na yo. Merci beaucoup. Bato ebele baza kotala yo eza na ba oyo déjà tango kaka ba mono ba yebi ke eza moto intel. Mais ça na ba oyo ba yebite ba ko bazomi tuna na ndako au juste Fidé di ayambeli biso nini na kati ya Fidé di News. Est-ce que se présenter? Oui, merci. Bandeko batata ba mama libota ya bandeko na ngai obatalanga sikoyo. Merci na pesibino mbote na kombo ya bansetre na biso na kombo ya bankoko na biso nyonso de na pesibino mbote ba obozolanda nga sikoyo. Merci. Merci beaucoup. Au pesi bango mbote mais on se présenter te aux anani. Oui, ya liboso omoni na tuna kananu nanga ya bankoko na ngai. Na tuna kananga ya bankoko na ngai na kati émission oyo nanga ya bankoko. Makambo nazoko tuna bino nanga ya bankoko na ngai soki ya solo bo sepel na émission nanga ya bankoko na ngai bo kitatina se bo laksanga sembo. Bo kitatina se bo laksanga sembo. Oui, soki bo sepeli nango nanga ya bankoko bo telemi na katikati. Oui, lokola bo sepeli nango nanga ya bankoko na ngai bo kiti mukie. Bo kiti lisusu mukie. Okomiti na suka nanga ya bankoko na ngai. Oui, merci. Sembo ya bankoko na nga endimi. Ngai nazali roi Tangata. Roi Tangata yeyo auti na mboka ya bayanji. Nde roi Tangata ashina koya awa. Na kati ya Kinshasa soko bomoni roi Tangata yeyo nde roi Tangata yeyo. So boki roi Tangata bamsu bazoko tala bazoko mona o bazoko mona bozoko yeba. O bozoko yeba te boyeba. Roi Tangata yeyo. Za mwana mboko yo na ye pona kotalisa bino ndenge nini tozo vivre mokili zo kende ndenge nini misali zo kotambola tozo kotambola tende roi Tangata ena tina ya kotalisa bato po bayeba wapi epai pouvoir ancestral ezali. Merci beaucoup bana Kinshasa bana ya Brazzaville pe bana ya mokili mobimba. Je crois que bomoni pe boyoki pe bo comprendre nani tozana yi awa na plateau na biso tozali en direct epai ya roi Tangata on a zobenga mikolo yo papa solution donc so kutani na roi Tangata mbala moko zi solution problème na yo. Merci beaucoup roi Tangata. Roi Tangata obengi roi nazolinga na yeba kombo o ya roi nana pesa ki yo. Oui, kombo ya roi eza moto nyonso tabotama te po azala roi te. Roi la kamoko na kachambo ya mboka ki roi moyoka ke note roi entel. Roi wana ezalaka bato nde bavandi basangani lisanga ya bampaka ya lingomba lisanga ya bampaka ya bakulutu ya bwanya nde balobi na ndenge biso tovandi boy naza na mwa pouvoir na ngai ye pe na mwa pouvoir te tomoni pouvoir na biso nyonso foto gumbela mwana oyo nde bato bakosangana bazwi pouvoir wana nyonso bapesi oyo komi roi ezalaka kaka bongo pamba te pouvoir ya bokulutu bapesi yo okomi roi donc yo zali ata mwana moke boza mokonzi ya bakulutu nde bakomi ko adore yo yango nde za ki roi.
Donc ce qui te donne malamu roi Tangata yo ba pesi pouvoir na bakulutu. Bakulutu ba pesi pouvoir ba bi yonde esengi ozala. Yonde ozali mokambi na biso soki yo zate moye biso to vivre zate yango ba pesi biso nde yango wana kombo ya kiroi nde ye. Mais biso toyebi mingi babenga makaba mfumu toyoka bamfumu ebele bamfumu mais yo kimi na kimfumu oye na kiroi toyebi tolingo sala différence ou comment? Oui, fumu azali motoyo avandi na kati ya lie ya famille na ye a intel aza fumu me ngai roi nazo sangisa ba fumu wana nyonso pouvoir ya ba fumu eza na maboko na ngai ngai na kokomisa na ye na famille no balingi bakomisa ba couronner bakomisa fumu ngai nde nakoya na pesio na bamboka na ngai nde nakoya na yebisi yo nde fozwa pouvoir donc ngai naza roi ngai nde nakosimbisa ye na couronner ye po akoma fumu ngai nde nakouronner na pesi biloko zwa biloko yango ko bange eloko te ko za eloko te ata na kata ba famille na yo esengi olata pouvoir ancestral na bino ozo banga ke bakobomanga so bengi roi Tangata na oya na zwi biloko nyonso ya bino ya kata famille na bino ya clan na bino na pesi yango na maboko na eloko moko ekosala te pe na koloba maloba ya bokoko pe ya bokulutu eloko wana nyonso ekozala na kimia ekoyoka yo pe kobanda kosalela yo. Merci beaucoup balandi na biso ya Fidèle News. Je crois que boyoki différence ya kozala mfumu na kozala roi. Donc roi Tangata azana makoki ya kokomisa yo mfumu. Donc merci beaucoup roi Tangata dalingi toyeba ba descendant ya roi Tangata eza banani pour le roi Tangata okoma roi parce que eza ne loko nyonso tu na vie e bandaka eza na libandeli nango. Oui. Donc ce que tolingi toyeba nani oyo azalaki source pour que le lot tokoma na roi Tangata. Oui, merci. Liboso na kati na biso, tozalaki na kati ya groupement, c'est que groupement eza place oyo bakonzi nyonso basangani. Bakonzi bazali bayebi ke oh eza mboka intel, mboka wana groupement nango etali moto intel, etali bato intel. Alors na kati na biso, ba oyo nyonso wana bayaka liboso, bazalaka bato bazalaki na pouvoir. Pouvoir na bango ezalaki lokola moto aza groupement. Tango aza groupement na kati ya baninga, soki bavandi na réunion ya ba chef oya lobaka ezalaka ya bosomi ya bwanya oya salaka ezalaka ya bwanya ba chef musu bazoya batali oh mais muto soki ya lobi bo yende muto za base yenda zali hauteur place jugement ya bino mibale ba fumu esalami ya pesi solution nde ba fumu basanga batali ba ah mais muto esengi boete mais na kati nango esengi ya zwa pouvoir pe ye azala kola mokonzi na biso toza bafumu me ye azala mokonzi na biso abanda kotambola agidaka biso azala na biso yenda azala bwanya lokola lisu na biso nde bankoko na biso ya liboso bazaka lokola bafumu ngai na age na ngande na vandi boye na tamboli ba réunion so ya biso me batali babi na puissance pe na force. En tout cas, pas une abisso de moni moto, mais ba koko na biso génération nyonso, to fa na ba mamundel, ba mami chur, ba koko nanga yakatena, ba koko nanga makibor, ba koko nanga ba otu, bango nyonso, to fa na ba koko nanga. Ezali sanga wa ba koko nanga ba bandaki. Na kati na biso, ezaki na basi, nde du pouvoir na zolo ba oyo. Na zui na côté ya bo mama. Alors pouvoir kata bo mama eza makila, likambo ya pouvoir ezaka na makila nzambe, ayebi ke moto wana botam na famille ya bokunzi. Yango no moni na kati na biso toza ba descendant otolana lelo oyo ngai roi Tangata naza awa soki lelo nazali na memi pouvoir na ngai na kimia batali bwanya na bososoli kasi ba or basima kombo wana bakolanda ngo ebongo so lelo batali babi oh mais mutu ngo to tikela pouvoir a memi pouvoir kimia biso no to sepeli oyo asima koto a memi pouvoir ekei ya kotenga ba fumu wana o bazana sena yo roi bako sepela na yo bako sepela isu te babi ah c'est que roi azalaki malamu yo landi na sima roi okomi kobe bisa alors mboka to sala boyete babani ko kotelo likelemba babani ko sepela su na yote ti ba koluka moto musu ba osala nini bako bimisa ye lokola yo lisusu ndengo yo sala. Merci beaucoup, je crois que toyoki explication de roi Tangata aza ko expliquer biso. Merci beaucoup roi Tangata. Est-ce que roi Tangata po okoma roi ndenge na tuna kilboso? Merci d'abord pour l'explication. Po okoma lelo roi banani oyo bakombo ya bato bazalaki bakonzi na o batikeli yo pouvoir bakombo na bango toka pusa toyeba peut-être zala bato mususu oyo yo lelo ndengo za roi bo aondima te
bien aoyo bakaka akoma roi ndenge nini aza lokuta tongi siko bato bazala éclairé qui est soki lelo nakoma roi parce que intel azalaki roi intel azalaki roi intel azalaki roi yango mpe intel mpe atikeli ngai naki roi mpe intel azalaki mfumu yango nde lelo intel atikeli ngai eloko tozoluka nde yango wana tozali awa tozali descenda ya liboso ya mamundel oyo moto oyo mpena pouvoir misala oyo naosala sikoyo oyo ezalaki na maboko ya koko na ngai ya mwasi ye nde azali moto oyo misala oyo lelo ezali na maboko ya mamundel na mamundel Magichur wana ezali moto oyo ye nde apesaki koko na biso nde pouvoir apres na ye elongwe ye na Yakachur nde moto apesi koko na ngai Magichur nde pouvoir na kati na biso ezali génération oyo ya bakoko omoni biso ozali bayindo na kati na biso ozali na moto moko tokotuna ye 3e to 4e génération ya bakoko na ye toyebaka yango te mais tokendaka makasi na génération mpo okoki kobeta histoire ya Israël okoki kobeta histoire tala Israël ebandaki boye euti boye mpo na biso bayindo mais soki batuni oke yo koko no kombo no nani omoni obandi kobeta munoko mama na bino kombo na oyebi ya mama no me ya koko no so otuni koko na bongo koko abota koko na yo omona mutu mwinda bandi kobeta munoko tosukaka na première génération na deuxième na troisième mais na biso na kati na biso o descenda bafumu bayi bashefu bayi oyo ya mikolo ya kala balaka oyo bazotambola likolo na chipoi bazomema biso mindele bakoma konyo na chipoi wana tango na mindele baki bafumu bayi. Merci beaucoup balandi ya émission Fidèle des News. Je crois que Boza Koyoka ndenge le roi Tangata a compris ça vraiment ba explication bien roi Tangata Tony Toyeba banani oyo bazalaki présent les jours ba komisaka yo roi banani oyo bazalaki présent ba corona ki présent ba mususu oyo tango yo zomi benga roi ye peut-être na mboka to place azoboya na ye aventurier aza roi te banani oyo bazalaki sur place oyo tango ba corona ki yo roi ya biso ezali alors ezana ba kombo ya bato oyo bazali ebele ba papa ya mikolo oyo tu bazali ebele pe tolo baboye mingi basila pe na kokufa mais kasi na tango oyo ba komisi ngai okomona na ba image ndenge nini ba memaki ngai likolo pona ko sepela ya batu ba memaki ngai ndenge nini batu bazoko sepela tango ba couronner ba komisi ngai bazoko memanga likolo na chipoi pe ba filimi na nyonso tu yo komona makambo ya nyonso yo komona okolandela ngo nyonso kimia po mikolo bazali ba papa o bazalaki ba papa Lambert bazala bato abuanya ba badie donné bazalaki ba papa André bazalaki bakoko tozobenga koko nanga kakese bazalaki ya Louis Pululu ya Kishibu ya André Manjila bango nyonso wana bazalaki baza bato oyo oyo mikolo ya bwanya bavanda babite muto na ba chef oyo bazalaki babi muto oyo nde esengi yende azala po akumba biso na bwanya po na bososoli oyo visibilité ya bankoko talaki kati na ngai. Merci beaucoup vraiment je dis merci à mon DG Didier Wamba et merci aussi à mon dipro président Songambeli. Merci aussi à mon boss privé, Papa Justin Kitambala ya imprimerie JKK01 service. Et merci aussi à Rovia Fidé di Makese. Et longo nabino ba téléspectateur nabiso tolanda ndenge nini cérémonie pe ndenge nini ba couronaki le roi Tangata pe ndenge nini Merci beaucoup Touti Kolanda ndenge cérémonie ya couronnement ya roi Tangata. Je crois qu'il y a Roloba Ebele Ezate. Merci beaucoup roi Tangata, vraiment félicitations. Tomoni vraiment ndenge malobo banda koloba na biso eza vraiment réalité. Parce que roi Tangata tolingi toyeba batu bayo kaka roi Tangata. Toyeba roi Tangata mboka na ye eza nini? Roi Tangata zana groupement nini? Roi Tangata zana province nini? Parce que tobetika makosolo na mais to bosani penda sous sa roi Tangata. Oui, ça va, merci bien. Roi Tangata, roi Tangar. Je ne m'en kal Tangar. Je m'en kalo yanji 100%. Nazali muyanji 100%. Maman nanga muyanji, papa nanga muyanji. Ngai ndenge na fandi boye
na kati ya secteur na ngai ezali secteur oyo ya Manzasai na kati ya sirtik na ngai ezali Manzasai groupement ezali Mbaya Mbimi na minute oyo nde tofandi bo territoire na biso eza Bakata Barota babela Barota me yisa mobeba yanji me yisa mo sarasa ba sa manjara menkir menga kal ngol deja nkire nga kal sa mubiba yanji sa mulalo eke konso nduo konso murunga kale position di iya na ruata ngata maya sa mobigisa ba atande nga kalo kyalo nkimutin yo mboko ruata ngata ne akomon nenga kwa kitiri ato kyalo ko nga kal ne akibimi ya o mandia ku bare o katue bal beani okfuna le ya mandia ku ya ye kala ya ma nenga kwa ke sepel merci wa sa mo ampangi me merci na bino batata ba mama soki na lobi bongo ngai roi tangata nazali muyanzi roi tangata za muyanzi. Merci beaucoup. Je crois que vous êtes nombreux de nous suivre partout là où vous êtes. Merci beaucoup. Abonnez-vous massivement dans notre chaîne YouTube Fidé du Move TV pour ne pas rater, pour ne pas manquer cette belle émission Fidé du News. Merci beaucoup. Je crois que Tozana Roi Tangata tulingi toyeba. Misala nini oyo Roi Tangata asi asali na bokonzi na ye depuis ba couronné roi. Misala nini o déjà yoso sali ya malamu. Oui, ça va, merci bien. Nakanisi epai na biso eloko ya liboso ezaka salisa nde batu ba témoigner pe bandima yo. Osalisi batu ba témoignage kozala obikisi batu ba témoignage kozala. Pona ngai déjà ne na bomoni ke mboka na biso eza na place to lokotaka diamante. Eza na mboka mo eza na kati kuna. Alors banzela kutu ya pasi ezali. Mboka na biso souffrance makasi. Banzete eza kuna me muta okende pona okata da grima pambo te ko sala boezate ba salongo nde to salisaka pona ba jeune er moko ba souffrance kaka na ba force kaka okoluka jeune bo sala mo awa obimisio sali boye jeune bo sala bo pona ko sauver honneur mais nazaka na posa biloko ya malamu esalama batu ya mabakonzi ya makasi bakota mpe développement ya poto za na mboka munene mboka ya bien mboka ya plan mboka ya kimia bilona nyonso ezala ba makambo ya bien salama po bato nyonso ba vivre kimia mena biso na fo e perso to sala kampo na kosunga mpona koyede batu na makambo to sala ka mokili yebi ke biso apartia kuna to kosunga nana azana pasi nana zaboy to kosala po makoki ko sala to hôpital pamba eza biso te po mboka eza na kati mais to kosenga oya ko sepela ke note apartia bo roi tangata mboka neza pe na moi pas place moko boisa na moi passe moi difficulté moi nzela moi nini ezala eko sala pe sou bien makasi. Merci beaucoup Roi Tangata toyoki Roi Tangata bato mingi bamfumu mingi bakimi ba intérieur bakimi ba mboka na bango baye kotonda na Kinshasa bakomi ba docteur bakomi kokosa bato na ba télévision bakomi onga na kobikisa nga na kosala boye nga na kozongisa boye en tout cas Roi Tangata est-ce que yo poza na ligne wana te? Oui, ça va, merci. Au moins, pouvoir. Et ça a kibonganga te. Kibonganga eze loko mususu. Na pouvoir au bapesio ancestral eze loko mususu. Tant bapesio pouvoir ancestral yozo monotali. Ah, likambo boyeza boyeboy. Mutu tanga ye na pasi yoko bakise suko po ya pasi te. So muninga ye na pasi yo bakise suko po ya pasi wano pesi ye pasi. Mais so muninga ye na pasi yo longoli ko po ya pasi etikali esengo kati na yo. Pona zoloba awa na kansi ba o ba yebi déjà Roi Tangata bazali soki mutu ayepa nanga en tout cas pona likambo solution yoka o ba oyebisa yo nde yangwane ko salisa yo yoka o ba otindo yangwane ko pesa obwanya parce que mwana oya botosi aliaka nzungu ya ikilate poso ko na botosi place o nzungu papa tie ekila jamais papa ah mwana ngawana akodevio na nzela mususu alors ba oyo wana bazali bongo po muru ngakale fashion di muru ngakale manjaka nde bon mais akayibin kimutini ya yende mais ayibin kimutini awa to lobela sir oya ngai na osala bato basali ba témoignage ezali bino moko bokomona bana na bakata na yeta na uti na bite mutu nyonso mwana territoire nyonso ya bakata ozana pasi nini wana pasi nini ngamona oyapo na kosalisa yo na kobikisa territoire mobimba ya bakata eyebi ba o nyonso bozomona o siko eza ba image o ya territoire na sai na bakata batu bazoyamba
Bato bazo sepela territoire mobimba eyebi kutu bashani na kombo ya en tout cas yo Singabwanda source roi Singabwanda ba pesi na kombo mususu pona esengo ya kosalisa makambo eza na bosolo mpe ya bwanya. Merci beaucoup na pesi vraiment merci na boss nangai JKK01 service balobi papa Justin Kitambala vraiment merci beaucoup roi Tangata aza ko expliquer biso makambo nini oyo ye asala tokoyoka ngoka na maloba te tozwa ba image oyo longo na ingénieur nangai Beni vraiment lakisa bana Kinshasa balakisa bana ya Brazza lakisa bana ya Poto bamona misala ya roi Tangata Boye pena boye na ina vélo est-ce que moyen pena ya ko déplacer na pena zali donc moyen ça na minute ya otanga boye mundi kwa ina pasi botala ndeko ndenga ye pena na vélo moni position azali nango aza na pasi makasi ye pena na merci vraiment bandeko na kanisi bino moko bomoni oyo ezali lokolo ya moto oyo lokolo ya moto nde bozomona yaki grambasu kulizaki ya kobeba na mbasu lakisa bino makolo na bozomona bino moko makolo bomona ki ya mbasu makolo ebebaki oyo ezali bato oyo baye na bango na motu bato ya motu ozomona bango baza na bachaîne bato wana bato oyo baza deja ya motu oyo ozomona bango wana nyonso bato oyo malade eza bango na bien te esengo pena oui bandeko bozomona oyo eza likambo papa est-ce que eza likambo nini oyo ozomona okoyebisa bato mosusu nini pena vraiment na sepeli na nyonso oyo osali katikati na vainqueur azala mutu moko kutu tozalaka te na espoir mais siko nde namoni vraiment na sepeli na maître Dibrine oui mwana oyo azalaki moto ya maboma ozomona maboko ya basinga nde ezalaki ya kokanga ye azalaki liboma oyo bozomona boye liboma est-ce que liboma na papa azalaki sirke liboma wana ekokosila nandimaki ekosila epa ya nani pa grand maître Dibrine ouais papa azalaki sirke na minute osinga ya bwanda kombo bapesa na bakata papa azalaki sirso na kena liboma na ngai oyo liboma ekosila bapesili to esilite esili oui merci beaucoup nayebi ke esali biso bien en tout cas roi Tangata nayebi te babiloka boye vraiment est-ce que eza vrai to pesa mwa magie moko boye bon le quoi naza roi na kota mwa magie moko parce que kotala déjà niveau ya mbasu otomoni wana mais mutu akei abiki roi Tangata abikisi ye roi Tangata yebisa biso nano kotala niveau ya mutu azalaki kobota te est-ce que mwana wana mwana mwasi wana bota kozala penda mwana moko normal toyeba nano roi Tangata troisième ezali liboma penda azalaki liboma mais roi Tangata ozongisi na normal est-ce que kozonga sous liboma te merci beaucoup oui ça va merci bien omoni batu misusu bayebaka koloba mabe ya baninga avant balinga kokosela baninga musu makambo alors moto aza na bwanya oyo ayebi nzambe pe oyo abangaka nzambe eza pasi po andima okosela muninga makambo to okosela muninga ba problème pamba te nakanisi tokendaka na hôpital tango yo kei oza na malaria batoboli yo batali examen bapesi yo kisi boye malaria esili siko il faut wumela bakoya kokanga malaria après lisusu bambula mususu balobi teke kosila libela bako traiter yo komi kimia mais na nzela oyo biso ndeti maladi lokola liboma so tokangi yango tokangi libela maladi lokola ya mbasu soki tokangi maladi ya mbasu soki yo kei kotambola boke koyiba ko bato babeti su mbasu okoya su koloba maladi ezongaki mpona roi Tangata te eloko ya liboso ezali ndoki azwaka mutu ne fraction na ye ndoki akozwa mutu pona jalousie ye boye ndeni swa ko provoquer na mwa lidusu moko na mutu moko boyo ozalaka na ye yo mona nga na vivre na nga malamu nasalaka bien na batu mais nazwi maladi ya boye ndengeni okobima no na ndaku na omoni koza na obien bana batungisi yo tango bana batungisi yo mama osiliki nilinga bote nenga okotisi molimo moko ya mabe tango yo zobima na nzela babwakaki mbasu wane kozwa yo po obimaki na mutema mabe na kati ya ndaku na yo turu mosusu ngai esamelanga kana mboka na niveau ya bakata na ye boye na fandi ezalaki na ndeko moko boye oyo batangi bible atangi mikanda ya bible tovandi na bango pasteur tovandi na ye ngai pero na fandi alors mwana na ye abimi na ndaku mama na tindaki na mai mwana bimi na kopo ya mai mwana lingi aleka po apesa mama mai
ale mwana beti libaku na likolo papa tanga beti mai oyo ezalaki na kati ya kopo esopaneli papa wana na basapatu na makolo na ye. Ah me ndenga beti mwana nanga moko esalinga beti mai papa pona nini osali mwana bote mwana azaka zo banga bite mwana sali eza accident mwana yebaki teke na osopela papa ma akana kepa obeti epani yo lelo pe azokende kotanga mikanda na bino ote ndenga za mwana azaka zoba mwana na bite yo ndo sali mabe nzambe asepeli na yo te parce que biso dozo kanisa o nzambe aokanisa te mukili tokomi kokanisa mususu nzambe aokanisa mususu makambo ya nzambe eza liboso nano ezalaka nano motema ya moto oyo mutu zo penser. Merci beaucoup, Bana Mokili Mobimba. Merci aussi à tous nos téléspectateurs. En tout cas, abonnez-vous massivement dans notre chaîne YouTube Fidedi Move TV. Et restez toujours branchés dans votre émission Fidedi News. Fidedi News, quand vous êtes Lobaki, et cette émission, Oyotoko Yambela Bino, tendance nyonso tout. Et vous êtes libre, Yakoya Kolekana, émission Fidedi News, tout ça chaque dimanche. Na 16h sur Didier Wamba TV. Vous allez aussi rediffusion la mission, vous allez chaque jeudi na 15h sur Didier Wamba TV. Et suivez-nous permanent. Bino Bansuba Batonio surtout vous a par-ci par-là na nord, na ouest, na sud. Chaque temps na téléphone na yo sur YouTube na biso o ezali Fidedi Move TV. Merci beaucoup. Roi Tangata vraiment merci pour cette sagesse. Roi Tangata oyebisi biso lobi. Muto akoki kobika mais soki pa akei et kazongeli mabe na ye mabe pe koki kozonga vraiment et sali biso vraiment na ba téléspectateurs ya koyebisa batoke et lobi te ke soki babikisi yo malaria de malaria ko bela suti lobi te ke soki bakolongolo pe liboma parce que ne ko simbakisi mais ratangata lobi soko zongi soko simbakisi na yo ekozao lisusu. Merci vraiment pour la sagesse wala ratangata esungi mama moko azana ndako esungi papa moko azana ndako esungi penda ba bazotala biso koyeba kifo kotambola na kubanga. Est-ce que ratangata pe asambelaka ou bien ratangata pa ebi Jésus? Oui, ça va merci. Motuna na yo ezali motuna moko malamu nakanisi soki balobi ke ngana za roi Tangata na bota maki mokonzi na kati ya clan nanga kibo konzi eza likambo ya clan na kati ya clan nanga tango to bota mi to yebike wana baza ba konzi tango na bota mokonzi ke nzambe ya kibo konzi na biso eza teke omoni kibo konzi lo kifumu muso eza ya administration naza na mbongo ebele famille wana photo ménager bango tokende na koma fumu esalamaka ongai na tangi ebele famille wana batu batangi te bazaka kabongo nazwa mbongo na ngana menacer famille wana tokoma bafumu ezali kifumu mususu batikeli bino mwana na famille na ngai mutu azate bozwa kifumu oyo soki muntu na famille na nga bakoli bopesa oza fumu te batikeli yo tango batikeli yo soko koli okomi il faut zongisa kibokonzi ya batu soko zongisi te malédiction ekozala na kati ya libota na yo vi batu bakomi kokufa likolo na yo ozwi kibokonzi ya batu tala sima zongisa kibokonzi ya batu yo za fumu te kasi bafumu bazwi batikeli yo libende batikeli yo motako batikeli yo epa ozomona yango wana lelo ozomona bambisi na mai esili nzala ekoteli biso pasi ekoteli biso mayebo ya pamba ezalaka lisusu te mbisi na mai esila bawangila bawandu bamanyoko bilange koma ya kokauka mpona nini fumu aza na maloba lisusu te akoloba nini ekosalama te mpo kifumu wana eza ya ye te eza bwanya obeta histoire batu ototala nani Jacob ototala Elia okokota kuna nyonso oyebi yango malamu kasi mboka na pambo oyebi te. Merci beaucoup. Roi nalingaki na bosana mutuna moko Roi Tangata pona yo ba pasteur baza ko représenter ni est-ce que vous allez capter na collaboration na ba pasteur oyebi eloko tuningae ki pasere eza eloko oyo nzambe tango ya keli mokili na ye apesaki bankumu pouvoir apesi ba chef pouvoir. Alors na kati na biso nde nazali oyo ba passer bazali bana oyo bayaka kozwa biloko pa na biso
roi tika bongoko bapasere bazali bana bayaka kozwa biloko pana biso nazoloba boso bandeko na nga bankumu mosusu bazali baboya to bandima bapasere bayaka kozwa biloko pai na biso parce ngai nde na pouvoir nzambe apesi ngai nde na pouvoir. S'il vous plaît, tika na zano sérieux. Alobi boy papa journaliste. Bana kini, bana braza surtout bana poto. Et ça lokuta? Bolanda vraiment roi tangata bien. Roi tangata lobi boye. Ba pasteur omoni ba saka ba miracle wana. Ba yaki pa roi tangata. Et ça biloko na biso to pesa ka bango. O nazoloba et ça ya solo ya lokuta. Ba pasteur ba yaka na biloko ebele ba sala kan e yaka ndipo na basali bana na biso. Biso nde tozoko pesa bango biloko. Biso nde tozoko pesa bango biloko. Alors bango na tour na bino bazo pesa bino biloko kuna bozolo ke bango te biso nde to pesa bango biloko eza biloko ya kutimi yo basaelaka biso nde tozwaka biloko to pesi bango nde bake kosaela yango ratangata mais bango na ba église na bango na baboya ka binoti okuna baza bandoki mais ndeni ni baboya ka po ba yebisa bino te ya lokola soki na ba missionnaire bandeko na so ba missionnaire balaka ba prière oye sango azosala eza wa kolakisa bandimi te sango aza na prière ne mondimi pe fa suki so suka ka wana ngai sango koto na likolo suka ka wana nde mona ba passer ba koya pa na biso to pesi bango biloko alors ya koyebisa mondimi ke tala na kende pa roi apesa nga biloko boy abanda ko beta yo po yo mona e danger azo tali so ba makambo yo zo mona ke bana kini biloko ya roi tanga te to beta bazali cher téléspectateur monde na Tokia parce que roi tanga ta lobby ba pasteur ba roi tanga ta basango pe bayaka. Bon, omoni ezali makambo bato ebele bayaka na nzela ya koya bana lobi ebele bayaka na lobi ngai na yebi teke mutu oyo asa sango tango yebisa moza mosali ya mukanda yo tanga kande mukanda oyepa na ngai ne notaka ke no yo tanga ka mukanda nga na pambola ka mai na makasa na misisa nzete yo ka peso exemple landa bien oyebi ke bible eza nzete mukanda no mona ka bible eza papier papier wana eza nzete esala makana poso ya nzete me ngai kumu ngai roi soko nazwi nzete na pesi omwana nzambe simba okomona okomi kubanga nzete wana na kosimba te eza na pouvoir mpona kolakisa pena ke retour à l'authenticité o bible eza nkasa eza papier euti na nzete soki nzete yalaki te bible kosalama te alors bakozwa bible bapesi oboyi nzete eboyi na maboko ya roi me bango bayebi ke makambo nazo yebiso bango ba pasteur bayebi bango ba pasteur bayebi ke no nzete esalaka bible so na pese nzete ka chef pesa nga nzete wana yango ndi ya itili pona akolakso mondimi ya kolaksa on de ka. Merci beaucoup Ratangata liloba nini to pe bosenga nini o Ratangata vraiment na groupement na ye na bokonzi na ye azana posa gouvernement intervenir na place nini na kanisi soko tolobi likambo wana tokoloba mingi ekozala biso pe mwa kokoso mwa pasi me toyebi ke lokola bakonzi mboka bazali nyonso ezaka mpona koyoka ngai nakenda na mboka nakenda kosala campagne ya makasi oyo lokola mpona nani président assemblée nationale tour oyo euti koleka ya mboso kodia kwanga mpona parti na ya CRD ngai nakenda abimisa badrapo nakenda mboka wana soko tali nasala campagne ya makasi nyonso nalukaki kaka po nzela na nga ezala kimia nasali campagne ya makasi na yebisi ezana soki botai komona nde na vai nazolobela alors nasali campagne po baluka moye kaka ta mutu moko atianga ta misu mais soki lelo oyo oza na mbongo te eza pasi po koma bisika mutu mbongo azali po oza na mbongo te eza pasi mais so oza na mbongo oza na nyonso ya facilité alors na biso naza moto susi na ngeza kaka nzela bekole toza nango deja bato batongaka bazali bato basalaka ngo bazali alors esenga banzela po soki banzela ezali mboka na ngai bilone ya bien ekobima ekoyaki sasa bandeko na ngai bakoleka a part nzela ya biso eloko mosusu ya te na kosenga kaka na nzela basali biso nzela na biso kolongaki sasa tie koti babakata kuna nzela eza ya malamu nde kosala biso na nzela bandundu babongisi po tokendaka bien ekosala ngai so esengo makasi nzambe na bankoko bakozwa vraiment lokumu parce que nzambe nde apesa ye bakoko pouvoir. Merci beaucoup. Je crois que Roi Tangata a sali vraiment demande na ye na bakonzi ya mboka mokonzi ya malamu alobi kosalela bango nzela bolukela bango ata mwa solution ya baekole mboka na ye ekende liboso ekosala bien makasi. Merci beaucoup Roi Tangata. Roi Tangata na Congo mobimba roi
topé fumu nini o azalaka numéro 1 ya Congo oyo yebi. Oui. Bon, ngai vraiment na miyebi ngai lokola ngai. Alors ngai vraiment natalaka ndako ya mutu te. Ngai oyo bapesi nga pouvoir, tango bapesi nga pouvoir na yebi te association o te boy o ko vanda boy natala intel ki aza natala ka wana te. To ko loba ke roi Tangata ya yebi na ye ya zaka roi ye moko do batika wana. Epai na ngai nde na za boy na za roi oyo bapesi ke no ngai kingandi ne ezali ba misusu wana na yebi bango te. O ba yebi ngai merci na bino. Merci na bino bino boyebi ngai me ngai pena na yebi mutu musune ya utimboka ba koleki na ngaba ndeko musu bazali na ko tanga tanga o baza pembeni na ngaba mboka musu na ate fumu intel na yebi ba kombo na bon mena awa boye Tangata bolimbisi na Kinshasa awa nazana mwa ba quelques kombo ya ba mfumu o na yebi exemple ba mfumu Tile exemple ba mfumu Shala Kongando ya 12 mètres je crois que ba kombo no koyeba ngopeno na yebi na ata kombo ya mutu moko nga na yebi te ngai roi Tangata na yebi kombo ya mutu moko te natala ka pe mutu moko te na yeba ke intel azali na yebi te so bango ba yebi ngai me nga na yebi na ngai mutu moko te na ye awa. Merci beaucoup chers téléspectateurs. Roi Tangata lobi ayebi le ba kombo biso to tangi wana te donc soko mfumu o mitia yo moko en tout cas ya ko luka déjà roi Tangata parce que roi Tangata yenda za roi ya ba mfumu ni ata ba oyo bazana kisasa so ba luki ngai ba fumu bazana kisasa musoza na posa moto soko yepa na nga na kubakisa ezana mfumu moko balobaka moto eza muke ba melio moto yepo yebiete moto na tikali ko yeba ete po ngai nde na kopesa e pouvoir pa koma ngai nde na kopesa ngai ne na couronner esolo ngai na ko couronner donc ndenge za boye tindingo tsaka makele ano zi papier atomboli bakomisa ngo moto osali boye donc roi Tangata lobi ayonde na kopesa devoir moko zala boye nano tala devoir na opesa o nazana nini eloko nini na simbi mais so na zui loboko na nga na cheboye na simbi loboko tala bien na zui loboko na cheboye na kangi awa siko so na gangi yazala bien tala na simbi loboko so na gangi show tala sali nini efungwami efungwami omoni te siko bisika onga na eza papier eza vocation ya nzoto osali o dépiécer nzoto musape longo dépiécer yaka déjà kolanda roi Tangata yeyo yako za da pouvoir alors biloko wana eza biloko osala te muta osala te za musika yokanisi biloko kwa mai eza boye ozwi mai te ngai nde na boye na kosala papier ozwi papier otie osala invocation ate mai na yebisio déjà nakisanga mission mai natiki maloba pa na yo mai asai nini apeli te apeli moto o mai epeli moto mai epeli moto mai epeli te epeli moto kopelisa mai moto na kokata loboko puissance eza nini kota loboko seke bato bapelisaka mai moto wana basaka ba mouchoir eza nka ba fantaisie ya pamba oyo ezali roi Tangata. Roi Tangata aza mieux placé à okomisa yo fumu apesi yo biloko ne mwa muke na pesi yo komi fumu. Merci beaucoup chers amis, merci beaucoup chers téléspectateurs to ebisa kibino fidèle du news eza émission o ememeli bino ka ba information en temps réel. Merci beaucoup. Nayebi ke boza ebele bolandi ba démonstration na makambo surtout oyo fumu roi na biso Tangata ngana benge mikolo papa solution so kutani na ye ozimba mo solution mfumu yo moto bengaka mfumu moto mukeyaka kototi koza solution peut-être osaka biloko osala kana fois deux ozimba musa pe otoma lokola roi Tangata. Merci beaucoup roi Tangata. Oui. Na Kinshasa lelo ba kombe ka moko roi Tangata kaka roi na na gauche roi Tangata na nord roi Tangata na ba télévision roi Tangata eza vie à quoi bon omoni pouvoir na lobi ba bota makanango soko kei epai moko boke kozwa biloko ba pesi o ba kopesa na délai ozwi biloko quelque part ba kopesa na délai yo ata etenga ifumu me biloko wana muta pesa ki azoyeba mais soki mboka na bino ba yebi o ke intel azaboyi na mboka na village natal ba yebi kindoki na yo eza pasi po mote kufu bona bakoko kuna ba fula kamba bola nde oza na kisasa me kuna mbabola zo fulama
bazo fula Merci mon beaucoup. côté. Merci beaucoup Roi Tangata. Roi Tangata aux alliés tradi patricien à part aux la roi aux autres traités bateau tout le monde ba mange makambe belé bateau bazandio. Yo, bateau bazana ba maladie. Bateau bazana ba sida ba hernie ba nini Roi Tangata yebisa biso. Bakoki kozwa ndenge nini. Roi Tangata koki ko traiter maladie nini. Oui, ça va merci. Nakanisi na ngai avant na traiter maladie bosofo na mona na yeba source ya maladie ya mutu azobela. Eza na maladie oyo nakotala papa maladie no beli kene na ko kena centre wana bato bolo mwa pikire eza malaria nde sali oboyebo. Eza na maladie ekoti ya bondo. Oh, ya solo. Oui. Donc je prends mutu ko ya pena boyo le kisi $50. $100 pe le ki obise pa ke pena pa. Soki maladie wana na moni eza ya bondo kite. Siko na ko sala ni. Donc na ko bumba eka ke zwaki sala boyo te. So maladie wana eza ya bondo kite. Zongisa okende bo ebele toyebi atakutu liboto na likamone ya solo mais azwika mbongo ya mutu wana alie likamona pesa nini ezu solution te mais koyoka Roi Tangata olobi ke soko tali maladi ya mutu wana omoni ke ezali ya milimo te okozongisa na munganga nde kamusinga. Bon nauti mboka na ye Kisasa banda nauti mboka na ye Kisasa nazokende sikoyo kozala nga mwa ba 3 mois. Mais par rapport à moi, ba 3 ebele o ba yepa na ngai bango moko ba otala nga bazomona o pe batali sa awa même misala na sali bango mo bazoyi ba kenote muto yo sango na ngai sali so muto atainga na TV zate il faut betela so muninga na sango muto wana nakendaki pa na ye en tout cas sur 10 apesa nga ata moi 9 ata moi 8 ata moi 7 na kozwa opa na ngai so muto ayifa sanje ya te nakendaki mais soki na moni za ya bondoki nde na koyebisa bandoki wana mutu akomi na maboko ya Roi Tangata bo libere ye ayepa na nga po aluka lobiko na koyeba ndeni na kofungolela ye po kimia ezala na kati ya nzoto ya mbote. Ba maladi nini oyo Roi Tangata atretaka soki mutu azali na pasi ya koluka Roi Tangata na solution neti ya nini? Bon ba maladi ezali ebele na tretaka moni biso kuna toza pena na kati biso oza na zamba na forêt Muntara na kati ya forêt Muntara biso toza nango eza zamba bato pena bakoli na bakisi. Donc koli na bakisi ya zamba bato bakoli bongo alors biso tozali oye na asthme na yo to longola oye na maladie ya hernie to kolongola oye na appendicite to longola ata mutu abukani ata moringa beurre bilo asana mikol mutu abukani kwa na place otia isima Roi Tangata kozwa mikol akotia yo mbembe to tia mikol wana ti ekozo dia fire ekwara evutu mikwa wana ya yo ekozonga na simate bilo asa mikol anga kalbe na biba yanji toko chaw mikol hernie to traité appendicite to traité bakangyo na sida eza kindo yaka ba traité oboyezo si yaka yo moko zwa ozaona na kati zo luka zemo zo luka mwana ezo simba te na musana na fonction ezo yate ozo teka babar na yo place ezali ote bar na nga succès date ezo tombwa mamukemu yaka Roi Tangata pesa toko pesa makambu kana nzela ya pouvoir nzambe apesi biso ezaki ndokite papa biloko tozolo ba ezaki ndokite eza biloko ya pouvoir ancestral bakoko na biso basalaka biloko oyo bakoko na biso na tango akala basalaka bikamusi ya oyo zoluka basalaka yango alors lokola yo zwi nzete obwaki na mayo polisi yango nde okomi koluka bitelengana telengana kasi tozonga bampangime bandeko na ngai tozonga retour à l'authenticité au moins na passe aussi la biso. Merci beaucoup. Retour à l'authenticité comme nous a dit le roi Tangata Papa Solution. Merci beaucoup à tous nos fans. Merci à tous nos téléspectateurs. Merci à mon DG Didier Wamba. Merci à mon Dipro Sonia Mbeli. Merci à mon ingénieur Béni. Et merci aussi à mon boss privé, partenaire privé, boss Justek Kitambala, patron à imprimerie JKK01 service. Merci aussi à Rovia Fidedi Makesi. Merci aussi na Roi Tangata. Vraiment Roi Tangata soki balingi bazwayo contact ba numéro na ya téléphone. Bana poto bazolanda yo parce que tout ça na Fidé du Mauve TV et ça chaîne YouTube. Ozotala partout en Europe. Est-ce que vous ça bana poto? Oui, ça va merci. Ça va merci vraiment. Et le quoi liboso ba numéro o ya Roi Tangata.
nazali na numéro ya Vodacom na ya Fricel na kati ya Vodacom na ngai yango ndiza na WhatsApp Facebook to osalelaka na numéro na ngai oyo ya Vodacom wana ezali 082 25 44 351 ezali 082 25 44 351 wana ya Vodacom ya Fricel ezali 090 71 97 017 ya Fricel ezali 090 71 97 017 wana mamero na nga nyonso mibale benga Roi Tangata aza na Kinshasa na minute oyo. Roi Tangata azali na route Mokali Pascal bandeko bakouta oyo baza na posa na ngai oyo baza na Kinshasa awa bouti kote ya Maluku okokita na so de mouton ya Pascal oti na Moamba funa kuna likolo so de mouton kaka ya Pascal tina Avenue Tsundi wana yango neza are na ngai Tsundi numéro na nga 230 okita na C ngambu ya Saint-Frédéric église ya catholique ya Saint-Frédéric okita na Tsundi numéro 230 okuta na Roi Tangata yemoko wana Roi Tangata aza wana. Ravi ya koyoka Roi Tangata vraiment il nous a fait du bien. Je crois que ça vous a aussi fait du bien à la maison pour suivre cette émission avec le Roi Tangata. Merci beaucoup naba téléspectateurs na biso nyonso tout oyo bouti kolanda émission nabino Fidèle News. Restez toujours branchés dans votre chaîne Didier Wamba TV chaque dimanche na 16h juste et notre rediffusion chaque jeudi na 15h juste. N'oublie pas de s'abonner dans notre chaîne YouTube Fidèle Move TV pour ne pas rater l'un de nos émissions. Merci beaucoup à tout le monde. Merci aussi à la grande équipe na Simana Moni, ingénieur Béni, notre réalisateur, caméraman. Vraiment merci beaucoup na Musala Kitoko. Merci beaucoup na Yemoko Roi Tangata Papa Solution. Merci à la grande famille Pekik Mobimba Obaza pour collaborer na Roi Tangata vraiment que le bon Dieu vous vienne en aide. Merci aussi na mon boss, mon partenaire privé, Papa Justin Kitambala, je vous aime bien. Babiso qui na sengi dize kitaka na sengi sai kitaka neti Roi Tangata avana kitabina tikawa na li que $50 ekoya parce que moni solution Roi Tangata n'est Papa Solution. Merci beaucoup, à la prochaine.